Coucou, bonjour, na bande konyo so bozolanda video o kombo na nga Rachel Ngoy ministre de la vérité na présentaka émission na bino totonga Congo lelo to solola un peu likambu ya choko bande konanga nga na koyi kopekisa mutu bio ko conseiller mutu pakola choko to pakola choko te eza choix na yo parce que eza nzoto na yo koko sala nyonso olingi avant batu musu bakota sur video bandolo ba bongo boye nga nazo pekisa te eza conseil ba pesaka mutu metango bapesi mutu conseil mutu wana ye moko akoki koloba na ndimi conseil ou bien akoki koloba na lingi conseil te conseil oyo eza pona batu oyo balingi koyoka so po lingi koyoka te omoni ke video ezo intéressé te oleki na video kotala ngo tina suka te nazo conseiller bandeko na ngai mingi oboza kopakola mutu ozo pakola opakoli ba kote mususu fanta kote mususu koka pona nga na monaka soki te na ozo sala ndenge wana elingi koloba kaka ke mwindu na ou bien chocolat na yo ou bien couleur no zalaki nango eza nango kitoko problème ezali ke yekola koyeba mafuta nini oyo ekobongisa te na yo ekobongisa chocolat na yo ndenge ezali ekoma chocolat moko propre ekobongisa pembe na yo ekoma pembe moko propre eloko eza important ezali te na biso ou bien nzoto na biso ezala uniforme parce que bilongi na biso emonaka moi mingi nzoto emonaka moi te neti nga nde naza boye so nalakisi yo makolo na nga ou bien nalakisi yo nzoto na nga okoremarke ke nzoto na nga eza pembe makasi koleka elongi na nga elongi na ngai soki natali yango bien ifale nakende pa ya docteur oyo atretaka po ya mutu parce que nalekanaka na baproblème na bakisi na bandai komela bakisi wana esalaki ke na anglais babengi yango hyperpigmentation donc nakomaki na batache ya donc nde naza boye bomona eza poudre na zipi na bombi donc couleur na ngai soki otali elongi na nga eza na batache ya noir ebele côté oyo esali noir côté oyo esali noir côté oyo esali noir na se esali noir parce que poso na ngai donc esimbaki te donc ba hormone na ngai esalaki ngai ke créer ke elongi ekomi mwindu makasi ekomi lokola nalati masque eza lokola masque na elongi na ngai donc nasaleli biloko tu namoni ke na trouver solution te nakeye pa docteur oyo atretaka po parce que nzoto na ngai eza ndenge mosusu kingo na ngai eza pembe ndenge mosusu elongi na ngai ekomi na batache naza na batache donc noir koto noir batache na niveau moko ke ekomi se elongi mwindu nake pa docteur oyo aidaka mutu na po aluki solution atali makila na nga atali nyonso aye ko comprendre ke ok eza problème boye eza ba hormone na yo to luka traitement ba traiter ngai ale elongi sikoyo ekomi kosukwama ekomi kolongola batache wana ezokende o esalaki nga noir koto oyo noir ba bouton nazaki donc ba bouton etiki tala batache noir ebele na elongi na ngai et maintenant elongi ekomi kosukwama propre parce que nakeye pa docteur oyo atretaka po mais bandeko oyo bozopakola ba carolite ba tube ozo mélanger yo moko ozopakola ba ceci cela na elongi oteli okomi fanta koka maboko couleur mususu elongi couleur mususu makolo mwindu ba tache noir parce que oza mutu pembe te parce que mutu aza pembe akozala na ekoto ezali mais eza noir te ok ekozala chocolat ekozala un peu chocolat ekozala noir te ou bien aza na pembe nyonso kote nyonso esali pembe mais a ekozala mwa chocolat mukie ekozala mwindu te awa esali mwindu ekosala ndenge wana te elingi kolakisa ke oza mutu ya pembe te ndeko na nga mwasi ndeko na nga mobali kozala mwindu elobi te ko oza mabe napesi bino exemple na nga moko kozala mwindu eza mabe te kozala mwindu eza ndenge nzambe akeli yo oza kitoko bongo eza nde biso na mentalité na biso pa bakongole tomona neti mwasi so aza pembe nde aza kitoko mwasi so aza chocolat aza kitoko te nani ayebisi bino bongo na chocolat oza nango yekola kobongisa te na yo ya chocolat bamafuta ebele lelo ekoma mpona batin chocolat bavitamine C bavitamine E ozo maintenir mpona yo ozoluka mafuta oyo eza na bavitamine na kati po biso mpe normalement bato mwindu poso na biso eza ndenge moko na mindele te ozoluka mafuta oyo oyebi ke eza nango na hydroquinone te mais eza wana ezo aider mpona yo ezo aider poso na yo chocolat na yo ebima kitoko
pembe na yo ebima kitoko muta pembe esenga kaka asala maintenance ya pembe na ye ok ata bien sûr na bozomona asalaka maintenance ya couleur na ye o pembe muta pembe o asalaka maintenance na couleur na ye te abebaka atendaka couleur ezala susu pembe ya kitoko ezosala kitoko ezalaka lisusu te mutu nyonso na mokili oyo il faut toujours koutiliser quelque chose mpona kobatela mpona yo yango wana ezalaka important eza na nini moko batekaka yango na ntango moi tomonaka mindele bapakolaka yango ezalaka pembe opakoli na nzoto mpona koprotege contre moi eza important aussi kopakolaka yango ntango ozosalela tioko oza mutu te ozoexpose nzoto na yo ubie poso na yo moi ebetaka yango monaka bato babetaka bakashe oza mutu moko boye il faut oprotegeaka te na yo me bamafuta bopakolaka botangaka yango te lobaka nini sala attention na moi yo ozopakola tioko ozopakola carolite yo wana na moi kwekete opakolaka meme ata crème te oyo ezoprotege yo contre soleil il faut kopakolaka yango contre soleil nga oyo bozomona nga nazobima avant nabima libanda napakolaka toujours crème na nga oyo eprotegeaka ngai contre soleil 15 minutes avant nabima libanda napakoli yango nabimi libanda eza pe teke nabimi libanda natiki elongi nyonso moi ekende obetanga nzoto nange moi ekende obetanga ozosala effort ya koprotege poso na yo ke moi ezikisa te moi esala boye te parce que ezali important yango wana omonaka nzoto no eza couleur mosusu elongi na yo mpe eza couleur mosusu parce que elongi ezalaka toujours exposé elongi ezalaka exposé na makambo ebele ya libanda mopepe ya libanda bamicrobe ya libanda bastress a vie mpe oza na stress omona moto so azolekana na stress abebi couleur na ye bebi mpo aza na baproblème donc aza na kimia te komela mai mingi eza très important melaka mai tika kolia biloko to tu mafuta nyonso wana ejouaka rôle na poso ya motu mais ntango okomi koprendre soin na poso na yo ozala chocolat ozala pembe ozala choco frappant ozala banane ozala jaune lokola lilala ndeko na ngai prendre soin na po na yo botika bizaleli ya kosombaka bacrème a moins cher ya komelangeaka mafuta yo moko okomi koka fanta esalaka soni so boyokaka soni te ezalaka soni mutu maboko mwindu awa mwindu makolo mwindu elongi pembe ozomona ozobima kitoko te yango koma komona bato na bamedia sociaux mingi bazoseka bato oyo botala ndenge abimi tala ndenge abimi conseil soko omoni ke po na yo ezosimba te kende pa ya docteur oyo atritaka po kende pa docteur oyo atritaka po oza na bakashe ese ebeti yo kende pa docteur atritaka po oke na assurance na yo okei docteur akoyeba koma akoki kotrouvele yo solution mpona bakashe koma akoki kotrouvele yo solution mpona batache mpona babouton ezali très important ole yo moko melangeaka biloko obebisa mpona o bato bakoma koseko na mokili conseil ya lelo ezali apprendre ou à laisser ondimi oyo aza motema ya koyoka ayoki oyo aza na motema kondima andimi komona nga Rachel Ngoy ministre de la vérité na présentaka émission na bino totonga Congo lelo ezalaki conseil ya lelo tokokutana à la prochaine par la grâce de Dieu bye bye.